Putu mabi trésor bandeko nanga ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ya koinda pe ya koinda ya kobeba pe ya kobeba nini ekomelie ka ndenge ebela batu bazalaka toujours na posa bayeba ebela batu ya batu bazalaka toujours na posa bayoka eza nini oyo euti kokomela trésor mputu mabi. Biso nyonso toyebi mputu mabi trésor azalaki bongo joueur ya TP Mazembe. Pour tout des fois abandai ko jouer pe na équipe na biso nationale ya oto bengaka équipe ya ba léopard bandeko nanga bisika trésor Putu abandaki ko jouaka mais mingi trésor Putu azalaki na ye joueur ya TP Mazembe kuna nde esika ebela batu bayeba ye ebela batu basepela na ye mingi ezalaki na équipe na biso ya TP Mazembe. Nini ekomeli trésor Putu makambo minene eza ndenge nini makambo minene ekoti ndenge nini makambo pe ya minene eza nini ka ndenge ebela batu bayaka kotuna mama Ines NM officiel eza nini yebisa biso nini ekomeli trésor Putu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informez toujours que non, c'est notre devoir. Oui, bien sûr, ezalaka nango devoir na biso. O tokoboya te, oyo pe tokotikala kowanga na te, po toyebi ke eza nango devoir na biso na cadre moko pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo la famille toyeli bino kande boyebi makambo ya trésor Putu biso nyonso toyebi trésor Putu ebela batu basepela na ndenge trésor Putu abandeki kosala kobeta ba match na ye ebela batu basepelaka na trésor Putu ka ndenge abandeki kosolola batu mosusu trésor Putu aza mutu moko ya kokaba pona batu mosusu trésor Putu akabela bango bambongo ya kosakana te kande toyebisaka bino toujours et encore mutu na mutu dans la vie azalaka toujours na ba motivation o esaleka ke non alinga mutu na batu mosusu pe aolinga na ye mutu ka aboye ata soki mutu wana akabela ye eloko te ye akolinga ye kaka po ayebi ka ke non aza mutu il faut kaka nalinga ye makambo ezosala nga bien nalinga ye nanga kaka eza bongo. Voilà. Lelo la famille toye na makambo ya trésor Putu toye na dossier ya trésor Putu bandeko nanga eza ya kobeba. Nasalaki ba émission ya trésor Putu ezalaki mwa ebele nasali mwa ebele ya de ces personnes o babengaki mama Ines balobi no mama Ines tozana besoin ozongela biso lisusu mama Ines ya kopesa biso ba explication po tolingi toyeba yango trésor Putu asondoli biso trésor Putu atiki biso trésor Putu ekomi nini trésor Putu emati trésor Putu ekiti mama Ines NM officiel yo moko yaka koloba yango bandeko nanga na yaki kozwa lisusu parole lelo pona koya koloba mwa histoire ya trésor Putu. Trésor Putu abandaki ko jouer bongo na TP Mazembe biso nyonso toyeba abandaki ko jouer kuna succès na ye eyaki ya makasi succès o tolobaka penza succès ezalaki succès ya mokete ezalaki succès ya kolala kolamuka te ezalaki succès moko ya makasi donc ba genre ba succès o penza mutu nyonso azalaka nango posa na vie bajaka ba succès oyo mutu nyonso azalaka nango posa na vie nde ba succès oyo trésor Putu bayaki kozwa donc succès penza oyo tolobaka succès trésor Putu ayaki kozwa succès na ye ya kosakana te trésor Putu ayaki kozwa succès ya makasi pe succès ya munene alors ayaki kosala ke
na succès au trésor pour toi qui kozwango en tout cas akomaki sollicité presque partout dans le monde bakomaki kosollicité trésor mputu akende kojouer na baéquipe mosusu ya minene bakomaki kosollicité trésor mputu akendaka kojouer baplace moko ya minene alors eyaki kosala que de son côté amonaki na ye baéquipe ya kokende kojouer to bapays trésor mputu aponaki na ye Angola ntango akomaki na Angola kuna bino moko boyeba ebele ya bato bayeba histoire eza na bato mosusu mpe batikala koyeba histoire te eyaki kosala ke touche ya trésor mputu ezalaki lisusu te ndenge ezalaki na Congo na biso trésor mputu abandaki kojouer mpenza kitoko azalaki parmi le meilleur nakoki koloba ngo parmi mpenza le meilleur ya bajoueur ya RDC trésor mputu azalaki parmi bameilleur wana alors trésor mputu en tout cas bato nyonso banze koapprécie ye mais ntango aye kokota na Angola touche ezalaki lisusu te epuis ayaki kosala ke bino moko boyebi soki touche eza te na entraîneur Angola koyokana eyaki kozala lisusu te bakomaki koswana na entraîneur akuna c'est ainsi que na malili mpe ekomaki kobeta trésor mputu abandaki kokokana ye te biso nyonso toyebi baklima ya Congo na biso ata soki tolobelaka balili oyo Congo na biso eza malili Congo na biso ezalaka malili te botambolaka na bapays ya libanda bobanda taka na Zambie ya pamba vous allez comprendre que na Congo na biso malili ezalaka te alors malili oyo trésor mputu akomaki koyoka kuna na Angola en tout cas ekomaki ya makasi toyebi te soki ezalaki kindoki yango wana eyaki kosala ke trésor mputu na touche ezalaki te alors eyaki kosala ke na kote ya trésor mputu makambo ekomaki nango lisusu kosimba te na koyokana ndenge bakomaki na bango koyokana na entraîneur ya équipe ya Angola te c'est ainsi que trésor mputu apréféraki mpe ajijaki bon ke non malamu azonga ne na Congo bamakambo yaki kobima ebele parce que bafutaki déjà trésor mputu kande boyebi biso nyonso toyebi avant joueur akende kojouer na équipe moko ya sika normalement bafutaka ye déjà et après bafutaka ye déjà moi prime mbongo ya malonga et après chaque fin du mois bakomi mpe kofuta ye et aussi après match soki abeti kandenge akoti babu kande bakotisaka bazalaka na prime na bango bapesaka bango alors mbongo wana bafutaki ye déjà ifalaki jouer kuna pendant soki baannée 5 ans mais eyaki kosala ke esalaki kaka une année et quelques mois ya pamba koyokana ezalaki te wana trésor mputu azalaki oblige kozonga Congo bambongo déjà si autiliza eyaki kozala matata ya makasi surtout na côté ya trésor mputu c'est ainsi que Moïse Katumbi ayaki kointervenir tango Moïse Katumbi ayaki kointervenir na makambo wana nde Moïse Katumbi ayaki kofuta bambongo wana nyonso allez je m'excuse eyaki kosala ke trésor mputu akomi mwa libre akomaki kojouer na TP Mazembe bino moko boyebi bisika déjà obandeki kojouer kala ozalaki joueur ozojouaka to bisika ata soki obanda osala kala soki boss na yo alingaki yo makasi eye kosala ke kaka na mosala na yo wana oye kozwa mosala mosusu epai ya boss mosusu boss na yo akala wana c'est vrai kuna ozokende mbongo ebele akosepela na ye mpe te akoki kosala sembla ya kolinga me akosepela te okoki kokende d'ailleurs babosi mosusu ata kutu kofutela yo mbongo ka ndenge Moïse Katumbi afutela trésor mputu babosi mosusu balingaki bafutela ye te mais gloire au Seigneur bafutelaki ye siko ezalaka toujours soki osi olongwa mosala oke na mosala mosusu mosala wana ata soki osali 2 ans esimbi te ozonga na mosala na yo ya kala considération oyo ozalaki nango ya makasi ezalaka lisusu te et surtout etiaka toujours na mutu ya boss na yo ke non peut-être awa ye eza kaka kuna esimbi te soki azwi lisusu opportunité mosusu aokende yango bomonaka kutu na la plupart de cas babosi ebele balingaka kutu kozongisa bato wana te omona kaka soki mutu azongi la plupart soki balongoli mutu wana na musala omona ka bosa akomi koloba na yo no lukaka bisika mosusu kozwa epai na ngai naza na bato ata soki abandi oluka mutu parce que ayebi déjà ke otrahira ye eza bongo siko na kaka même ya mputu trésor azongaki na TP Mazembe mais considération ya makasi oyo mputu trésor azalaki nango ezalaki lisusu te et aussi tango ezalaki te déjà barimer ekomaki kotambola ke non ndenge eza boye trésor mputu eza nde kisi la plupart ya bato toyoka barimer wana ka nde nayebisaka bino en tout cas nga soki naza na preuve te nalingaka koya koaffirme te ke non c'est vrai nalingaka te
natikala kozala te bisika trésor mputu akende osimba kisi me bato balobaki non eza kisi selon nganga na ye ayebisaki ye ke non succès na yo eza kaka succès moko eza nango local eza succès oyo okoki kokende kojouer à l'international te to na bapays mosusu te donc eza kaka succès moko oyo il faut ojouer kaka na mboka na yo na Congo précisément bato ebele baloba bongo yango wana aza lisusu na touche te mais ce qui est vrai eza que tango trésor mputu ayaki kozonga na TP Mazembe considération ya makasi na TP Mazembe etikala lisusu kozala te c'est vrai balingaki ye azonga mais considération ezalaki te na ye moko de son côté en tant que mutu ayaki comprendre que non côté oyo bazolinganga lisusu te côté oyo bolingo na ngai ya makasi eza lisusu te c'est comme ça yango bomona trésor mputu ayaki kokita penza ya makasi tina ndenge ayaki kodeside ye moko keno akata makambo ya kobetaka bale donc wana nyonso za ba raison ebele yango bomonaka lelo oyo trésor mputu abetaka lisusu bale te donc ba raison wana place kaka oyo ebebisa penza carrière ya trésor mputu eza kaka tango azwaki décision ya kokende na Angola yango bandeko na ngai na ye kolinga mpe kopesa mwa conseil na bandeko nyonso oyo bazolanda mama Ines SNM officiel dans la vie soki nzambe apamboli yo na mwa bisika moko songolo pakata ezalaka toujours important kogarder bisika wana je sais que mutu nyonso azalaka toujours besoin na évolution ya épanouissement ce qui est normal nakoki koboya te nakoki mpe koboyela mutu te ke non s'épanouir eza mabe eza faux ya archifaux mutu nyonso dans la vie aza toujours na besoin akende pe musika mutu nyonso dans la vie aza toujours et encore na besoin asala pe makambo malonga mais s'il arrivait que place ozokende ekoya kobomela yo carrière na yo malamu ovanda na yo bisika ozali parce que lelo oyo kande na uti koloba ebele abato ba confiance na bango ebeba pourquoi parce que nga na mona ka bato mosusu mona aza na musala aza na place asalaka mais motema ezaka likolo kuna bazofuta combien kuna bazofuta combien mosusu oyebi te kuna okokende de place okokende obebisela carrière na yo sepela na bisika ozali nzambe ye moko ayebi je n'en disconviens pas okoki kosangisa misala ozwi de misala ozosala mais soki omoni ke ekopermettre yo te osala de misala bamisala mosusu ezalaka bongo te neti bajoueur okoki kosala de misala te okoki koloba te ke non nga naza moto te mpe Mazembe de l'autre côté ka nga moko najwaka mpe na lupopo ekosalema te pourquoi parce que des équipes wana mosusu bango babetaka match bango mibale sikoyo soki bango bazobeta match mibale yo kojoue wapi ekosalema te bamisala neti ya ba joueur eza bamisala moko ozala focaliser na équipe na yo moko mais bamisala mosusu okoki kosala na yo de misala eza neti oza infirmière oyebi ke nasalaka na hôpital Kingani mais nazalaka na bajour na nga ya kopema ebele bajour ya repos nezalaka nango ebele bon naluka mpe mwa hôpital mosusu bajour na nga ya kopema comme semaine oyo napemaka 4 jours semaine mosusu kuna napemaka 3 jours semaine oyo nazwaka ta mwa de mosusu na hôpital mosusu semaine mosusu kuna nazwaka ta mwa jour moko nazalaka na chaque semaine mwa 2 jours na nga ya kopemaka c'est normal mais na bacadre oyo neti ya batrésor mputu bacadre neti ya bajoueur eza bacadre moko soki oza na bisika nga nalobaka toujours et encore que bisika oyo olielaka biloko olielaka fufu batela yango parce que soki yo moko kobatela yango te en tout cas moto ya libanda akotikala kobatela yo te c'est vraiment important donc toyebaka kobatelaka bisika tozali lelo oyo tokoya kobeta lisolo ya trésor mputu oui bien sûr tokoki koloba te ke non trésor mputu emataki oui aza pe à la base aza pe cause ya kosala ke musala na ye succès na ye eya koshite parce que trésor mputu na ndenge toyeba na ndenge succès trésor mputu azalaki nango aza mutu moko alingaki ashite kaka na mbala moko boye te alingaki asisaka boye te trésor mputu peut-être kande toye komona lelo bakidiaba na bandi ebela bato bayebi kidiaba oyo azalaki moye na TP Mazembe lelo oyo akomi capitaine ya bamoye ya Léopard toyebi biso nyonso pourquoi parce que atravailla azwi temps na ye ya kotravailler agarda succès na ye bato ebele lelo oyo bazoperdraka bacrédibilité na bango ebele ya bato bazoperdraka pourquoi parce que tango succès ya soki oza na maîtrise te yango bomonaka bato ebele bakweyaka
succès tango ezoya kazala na maîtrise ya makasi soki oza homme marié yango ezalaka toujours important na bata ya bagalère nde place kobala mwasi te ke non parce que azosunga nga na bambongo te bala mwasi oyo akosala te ata ntango ozala na mbongo akosunga yo akozala catégorique akozala ferme na badécision mosusu parce que y a de ces basi na temps ya galère wana wi azosunga yo na bambongo mais le jour okomi na mbongo akomi kolenga ekomi ka likambo nyonso okosala wi papa ya okoki kosala na yo omona mwasi azose permettraka mpenza ya kondima nyonso oyo mobali azoloba pourquoi parce que amoni ke non mobali akomi na mbongo mais soki okobala mwasi oyo wi oza na batin ya bagalère ata soki asalaka te mais ayebi ke tu es l'homme de la maison c'est toi le chef aza mpe na baimposition na ye ayebi ke mobali na nga aza na mbongo te aza na baimposition na ye akoimpose yo aza catégorique ayebi ke awa na kosilika na kotomboka mobali mpe yo mpe obangi olobi mwasi na nga alingaka bongo te nde basi parce que lelo ata lobi soki succès ye na nzela na yo aza mwasi oyo akosunga yo mais soki oza na mwasi kaka parce que na bata galère asupportanga talaka lelo nakomi na mbongo siko mwasi ya bongo akozala olie bamoma oyo oza na basuccès batan ya kozwa badécision ya makasi siko ye azotikela yo décision yo moko nde ozosala talaka kuna bazopropose mbongo ebele bambongo ebele oyo eyaka bandeko na nga c'est vrai bambongo oyo ya makasi ya lombangu mingi bambongo wana ememaka biso bipai te mais ezalaka toujours important kotala lobi na yo okoki kozwa lelo mbongo ya muke te ya muke plutôt mais ezopromettre mpo na avenir okoki kovanda na mosala wana ata 20 ans 30 ans ntina ndenge okola mais eza bamisala mosusu ya mbongo ebele diku yango bomonaka bato mosusu akati mosala na ye oyo aza permanent oyo bafutaka ye chaque fin du mois apréféré akende na mosala moko boye parce que mosala wana bapropose ye mbongo oyo akozwa mwa moko eza bambongo oyo akoki kozwa dans 5 ans na mosala azosala mais mosala wana eza bacontrat ya ba 1 année bon il faut bo renouveler donc oyebi te na contrat wana chaque année il faut bo renouveler ka soki bakozwaka yo te mais wana eza kozala liboma malamu ovanda na musala oyo oyebi ke oza permanent kuna kosala pendant des années basuccès oyo ezalaka succès ya kowelela eza basuccès moko ewumelaka te wana eza conseil nazopesa ezalaka basuccès moko ewumelaka te mais basuccès oyo ozwi temps ya koréfléchir temps ya koraisonner eza basuccès oyo eyaka na yo moko okosepela oyebi ke eza nango na durée moko ya malamu surtout mpona baparent oyo baza na bana bosi boboti boza deja na bana eza na badécision mosusu bazwaka na luenge te mais courage mpenza notre star trésor mputu malgré que kande biso nyonso toyebi mais lelo oyo azalaka na académique na ye place oyo yekolisaka bana ndenge nini ya kobetaka bale donc eza na bana mosusu oyo biso nyonso toyebi mwana azalaka na besoin un jour azala joueur siko baopportunité wana ezalaki mingi kaka na pays ya mundele mais lelo oyo gloire au seigneur bato neti trésor mputu bamemi baide wana na mboka na biso ce qui fait aussi la fierté de notre pays en tout cas ezosala mpenza kitoko mingi voilà suka na biso yango oyo